nzambe lobi akaniselinga. Voilà, c'est un peu ça. Il y a et l'autre côté na vie. Moins deux personnes, vous m'aviez appelé, vous pouviez rappeler. Il fallait que maman Sylvie, c'était vraiment important pour nous tous à la édifier. Donc, merci maman. D'accord. Bijou Mukuna, Masha Mukana, Babi Osea Lukasu, Lumière DM, Kingasanya Suka, Bijou Mobondo, Alobi Abiso Kendeka Boy, Toke Nangoka Boy, Toke Nangoka Boy, Olga, bonsoir. Balobi Toke Nango Babi Fondation du Royaume, et yé na force, et là, n'a million à Kachandaku pour nous construire. Na linya mon ambon. Na linya na l'accès mbongo de Royaume, mazo continuer ko bomba na Kachandaku. Tant nazo kende Kishasa, na keko construire. Na besoin te bino bato a misala mabebo pusa na pembe na batu poso nisa muninga sima. En plus na ngai, ndezo kende ko sunga bano musuda na mwana moko azalaka na Kishasa, ce botel na ba vidéo bien na ba photo Kishasa, mwana ngazaka mwindu lokwa mwindu ya bwana lokwa Jordi nanga, kombo nepe Jordi. Na lobaki na fondation du royaume toswaka de 4 ans si 18 ans. Mais bana nanga mususu na tika kuna balexi de 18 ans to ya bande ko na biso zo benga. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, je suis sur Mamindeli de Royaume. Oui, oza akacha duré koko kyo kanga télévision kuna ma sœur ou bien pardon. Oui, la sœur Davina. Bonjour Davina. Oui, mais bonjour mamie, je t'aime beaucoup. Je t'aime moi aussi. Force na lingaka yo mingi. Natala rabeba direct na yo. Toza ngai pe naza maman ya un enfant handicapé. Okay. Donc na okaka pasi makasi leur bafingaka yo nga pe namona directement bafingaka nga. Parce que biso toza bamama moko oyo nzambe atia biso mitema ya makasi ya kosupporte bano baza bahandicapé. Parce que soki oza na mwana boza na bato baboti babana oyo baza na difficulté te bakoyeba te pasi oyo biso bamama oyo toza na bana oyo baza na handicap bayebaka yango te. Yango esalaka ngai pasi ndeti la sœur oyo otya kobenga lobi ke ndenge bafingaka yo esalaka pasi esalaki pasi akotaka na banini eza pe ndeti nga soki baofinga yo nalelaka na sa motema me bana nga misusu baza bamonaka nga nde naselamataka lere bafingaka yo naokaka pasi makasi. J'espère que nakomeli oyo deja na ye soki ozalaka textuellement okokani na mama leti na nga akufa. Donc namona ko tu es une femme courageuse pour même biso toza na bana bandicap tokobima bongo te na internet po toloba. Allô ma chérie, toyoka yo. Donc tokobima bongo te toloba. Mais yo siko oza force wana ya kobima na internet malgré que bazofinga malgré que bazoloba mais c'est au fond parce que oza na nzambe apesa force ya kobima. Donc na boîte ya kopenza bafleur ebele. Merci. komataka bafoto no air nyonso mpo namona ke tu une femme forte oza mwasi ya makasi. Donc eloko nzambe atia kati na yo nga mpe naza nango parce que kozala mwana oza na handicap eza blak te bato misusu bamibomaka bato misusu basesusedaka mais yo oza na makasi ndeti nga. Donc nakomaka na po moko bomona na binzambe na suki aka moko mpo mona na kozonga nsima nakoloba me donc je dis nzambe atianga force moko na kati apesinga mwana oyo mpo nzambe atie force moko ya makasi epa na nga parce que moto aza normal akozala na force oyo nga na ozala te lere naomona mwana nga pete kosala ba crise épilepsie lere naomona mwana nga osagite naozala force wana te bato oyo baza normal bazala force wana te nga sikoyo donc veut dire eza na force intérieure oyo nzambe ozosala kati na nga. Donc yango namonaka yo donc nayebi te donc nde naza boye nayebi te donc namona ko tu es une femme forte kolanda liloba loba bato te kotala te yo talela nzambe totalela nzambe nzambe moto apesaka bana bautaka epa nzambe biso te moto esaka bana ya handicapé na libumu na biso po tobota bango eza nzambe motu apesaka bana bato bafingaka bana bakende kotuna nzambe mpona nini nzambe
donc eloko na ngai napesa kaka conseil mama kolanda bango te basinga te même na Facebook na live bakoma te baloba ndenge nini on s'en bat les couilles amen batuna nzambe. Merci, merci, merci. Bonne soirée. On attend l'intervention des autres personnes, des autres mamans et papas. Sois béni. Merci, ma fille. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'est un peu chaud. La soirée sera chaud. Ici, on est chez des royaumes Nkukao. Babi, mama ya bana na bino mwana musala. Ah oui, boy. Babi, awa, nous parlons que des enfants et des personnes vivant avec l'handicap. Quelle sorte d'handicap? Toutes sortes d'handicap. Basbomba kamwana te. Yosio mono bomba mutu o wazana mokili. Orobombele wapi? Na babiso oyo orobomba nani orotika nani nazwa nabimisa Jefte nabimisa Obed nabimisa Sofia po bango babotami na handicap te nazwi na bombi Jordi na Ryan kaka bino moko bokoyati bango nde ozobimisa bango po babotami normali bawana ozobomba bango po na nini bino kaka wana bokoya nga sikoyo nalingaka bana nyonso nana mwana ona ponaka te bana nyonso tu mbotaka mwana musala bana bino akenda ati Congo babituro oyo biso na kati ya ba province na Kinshasa lisusu penza te po Kinshasa basepeli trop baozwa place na bango bazali na place na bango ekosila avec vos aides avec vos dinero vos réels vos mani vos mbongo. Aider la fondation à terminer l'école et l'hôpital parce que ces enfants-là, ils sont maltraités même dans les hôpitaux. J'ai vu des femmes pleurer. La vidéo est là. La vidéo to kata ba parti mususu. Mingi ba vidéo na biso auto saka 2 jours à sensibilisation avec l'honorable Zakari Bababa ce que j'ai sali malgré Sundo na ngalobe ko edenga lisusu. La fondation n'a potaye Bouzoba, mais c'est un homme qui m'avait vraiment tenu le main, le bras. Il m'a dit, viens, je vais t'amener là où tu veux aller. Mais jalousie à mutema mabe akutani sangana ba ministre akutani sangana ba tambongo akuti sangana ba avocat minene ces messieurs là je serai toujours reconnaissant donc mututanga omono za pembeni ya ba grand il faut yoka souci et yo okoma pembeni ya ba grand nenge nini soko za kaka mal bouche mal poli oza kaka na pona koyela batu ba distraction biso za na besoin ya bato ba na mitu pona to sangana to avancer to construit Congo pour Congo ezana mbongo Congo ezana ba héritage Congo ezana makambo ebele na distraction oko avancer te plaisir na ngai zalaka na zalaka déjà na place na ngai ya des royaumes ya bana na ngai zalaka donc nazaka na plaisir pour bana nanga bakolala ka libanda te bana nanga bakotikala ka libanda te nazalaka déjà na place na bango ezalaka déjà chantier ezosenga esila numéro à compte à fondation de royaume ezotambola mami aliaka mbongo ya batu te mami alobaka oyo alia mbongo ya fondation oyo atrika biloko ya fondation eza biloko ya makila ya bato baga balelaka tozwi témoignage ya mama na biso Sylvie alelaka likolo bafingaka donc leo na pesi 10 euros na bisi bijou mukuna mpese nanga mama Sylvie kuna mutu bokuta ne na Allemagne bijou mukuna lezo 10 euros pesa mama Sylvie ale yango maboso ni kenzoka ne mama Sylvie alela mikonyo tu nzambe tande bafingaka nga na benga kazalaka mbongo wa makila mbongo wa fondation zaka ya makila ya ba cri de pleurs ya batu mibimba o bazo ganga aidez-nous à devenir quand même, valorisez-nous, à devenir quand même quelqu'un des personnes dans cette société. N'habite bosombela nga place, bosunga nga na tonge sila. Kosomba ne mutezara problème. Et toza na place ya bien makas. Kota batambongo, po bana nga bana kacha des royaumes, baza ba principauté. Baza ba roi na ba reine. Baza ba gens spécial. Mama yo mutoboti mwana za handicap yeba koza spécial.
pour c'est pas te donner à tout le monde. Moi muto aza spécial ta makasi ta faible en esprit. Nzamba okopesa ibobana bo baza problème handicap te. A faible. Kolobe bele na lobe bele boye et lobite ke na makasi. Il faut nzamba tchako na be preuve pour comprendre qui bo moi cité na yo, qui forcité na yo. Qui capabilité na yo, de quoi tu es capable. Nzamba pesa rabana wana juste na bateau ba amona ki baza capable. Elle saura, elle peut lire dans le pensée de cet enfant, elle peut lire dans ses pensées, elle peut penser avec lui ensemble. Elle sait qu'il est malade, elle sait que ça ne va pas, elle sait qu'elle fait une crise, elle est mal à l'aise, il est comme ça, il a mal aux dents, mal à la tête. Ces genre de ces enfants-là, Dieu ne donne pas à toutes les personnes au force d'esprit. Il faut avoir un esprit fort. C'est un don. C'est une grâce. C'est une bénédiction. N'est pas donné à tout le monde. Pensez à la place de la personne. Il est temps qu'il mange. Il ne se sent pas bien. Parce que la personne ne sait pas s'exprimer facilement comme tout le monde. Faut banga nzambe. Po ba mystère nano esilite nano to silisi komona te. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nina, c'est Blandine. Ah, bonsoir maman Blandine, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, Dieu fait grâce, merci. Ouais, d'accord. Bon. Voilà, parce que mon père m'a tout le temps busy, hein? Et la ligne Toyoko, très bien, très bien. Ok. Voilà, nous avons 3 choses qui sont vraiment des choses, des sujets importants sur pour la bana et puis pour l'association. Question de liboso et zalina nous à propos de bana. Natala Kabon, to comment otala rando tout le temps sur le net et tout, ba fia rando kofingana kufingala bofingalaka bio la bino ba mama bozo fingala me oyo ekotisa tina bana ya bato ba innocent bana baza malade bana déjà bana wana baza malade baza besoin ya soutien yo mama oyo ofinga mwana oyo aza malade peut-être yo moko oboti na onte ou bien oboti oyebi lobi pe ya bana na ote okobota pe mwana za normal lelo akoli ti ba 10 11 mwana waza bien accident moko ke kozwa mwana ona nzela pour makono so mibale katani tu vois donc baloba oto semaka yango to lonaka à propos ya bana question ndengo lobaki na sujet ke to bomba bana ou bien to laksa bana na sens nini o ngana tunelao na sens nini yo lobela ki to bomba ka bana na biso ou bien to bimisa ka bango la miso abatu na sens nini eza na ba voler ebele menga na yelo na voler moko parce que des fois bato mona ke au sein de l'activité peut-être na mwana les gens se plaignent o bozo bimisa bango yango bazo finga. Mais non. Bon, ok. Ngai na loba na ndenga na zo comprendre hein pour na bana. Ndengo bimsaka bana na yo. Mami oza obligé ya ko se justifier na mokilité. Mutu moko pete oza compte ya ko rendre na mutu te à propos ya bana na yo. Eza bana na yo baza na famille. Eza bana na yo baza bana yo moko. Oko se justifier na mutu moko te. Tango ozalaka na bana na yo na mabe na malamu na pasi na bisengo ozalaka yo moko. Donc bato wana obayaka kofinga bana na yo. Pourquoi? Parce que yo moko mami ngai en tout cas on va pas critiquer ça là. Oui. Parce que toyoka na biso bien nazalaka na pakoloka ba fleurs. Non.
yo parola nga ba fleur eza te pe pour continuer direct lo ba ko parola nga fleur yo si on parola nga fleur oui te na téléphone ok na ngata matata na yo kana nga yo comme non ba koute kimi ah là là te zongisa il faut loba voilà donc na tant yo saka ba direct mima au moins que comme non be kiminga oh Seigneur nde na ba me faki que j'écrive ça sur un bout de papier pour ne pas oublier. C'est pas vrai. Très grand souffle. Donc pour na bana ngana reprocher yo comme ngana reprocher les ali tangu oyaka oyena bana obimisi bana na yo obimisi bana na ona mokili mobimba oui voilà le kongo yelinga tango yako komipenga yo moko mama ya bana bizengi maminga asepela na ngote tu vois oui ozo koma et ça la nga bien te vraiment natika tu vois mama ya bana bizengi ngayo non oza mama oza mère de famille natika ma Blandine mama ya bana na biso ngolobaka oui parce que osali association o ezo s'occuper na bana baza na handicap amen voilà mais mama ya bana ya bizengi je suis pas d'accord avec ça ok oui vraiment côté on a peut-être au sala effort moko olongola au sala effort pour olobango mingi ça la nga bien ok baza bana nzambe muti yote mto obotai bango yote mto kelaki bango nzambe mutapesa ki obango alors eza neti yo moko sikoyo ndenga na mona nga mami pula ni azolo baboye bana na ye baza bana ezita baza pe bisengi te bana baza ba autiste bana autiste na awa na poto bana wana baza kama yele bana na batanga bakena na école spécialisée bayebi kokoma bayebi kotanga tu vois oui donc baza bizengi te bano nde tomonaka babizengi oyo bayebi koloba te oyo soki azoloba baso ezokita bango ti so ezokita balatisa bango babavoir omona mwana 10 ans aza kizengi baso ekitaka ye alobaka te donc ozomona vraimen ke mwana aza malamu te yo oza mama bana bizengi te non donc totie pembeni côté wana je crois que so ina lobby bon nga lobby au fond de mon cœur hein oui. Bon yo moko ndesko ça la ba analyse après deuxième chose c'est ça par rapport à association association autisme 30 association eza basé what mami association oya yo moko za présidente ya association na yo bien oza associé pe na ba bisu baza na kati non tu vois je travaille avec deux personnes awa na Hollande je travaille avec le pasteur John. Je travaille aussi avec Branson, le petit frère de l'une de mes copines. Et la dernière personne qui était dans la liste, c'était une femme qui habite sur Paris, Bambi. Donc voilà, c'est ici le personne au Bazali vraiment. Na kati ya papier na ya biso ya fondation où ils ont enregistré en Hollande. Au Congo, j'ai toute une équipe où va travailler à Kananga sur place, où va diriger à Kuna, mais je suis la présidente de la Hollande. Je suis aussi la présidente du Congo. D'accord, bon. Au fait, association, donc siège, est en Hollande. Naza na deux sièges, naza na siège na Hollande, naza pe na siège na Congo. Na Congo, bon, comme problème est au fait, yo au vendre en Europe, au vendre en Hollande, bon, tu fais plus de choses na Hollande que na Congo, parce que tu peux pas te partager, tu peux pas être à cheval na Hollande et na Kinshasa. Donc, problème est ça, biso toza prête ya kota ko aider, parce que eza association moko à but non lucratif, ça veut dire que eza association reconnue, eza comment je peux dire beaucoup de papier na niveau ya ba préfecture nde biso benga en France bino kuna biso ba benga ni ba organisme que bo légaliser ngo na miso na l'état donc yebani
les lots comme adhérents parce que l'association c'est ça le but ça va don on peut ça va cotisation voilà mais tout le monde a mis ça là parce que tout ça a besoin au moins yo moko ozomona makambo mingi mingi bazosala toyebi tokotanga bakomote oyo naza na ONG oyo nasala association boyeme eloko moko te na nsima wana bato bazopesa bambongo bazolia na bango bambongo ya bato bazopesa bacotisation na bango wana eza malamu te tolingi tomona ngai franchement etouche ngai naza prête je suis prête à investir mais namona misala il faut monana tu vois mami misala tozomona na page na yo babiloka babilo abuso bana tiango pembeni na page vraiment tomona pela oui bavideo ezokota badonateur tu vois bazoya bazopesa badon baimage ezosalama kosala baaccueil ya bana oyo baza na bahandicap c'est pas forcément que bana baza bautiste bana bahandicap bakozala bana oyo baza mpe batrisomique 21 au moins bana wana mpe baza na bahandicap tu vois eza association oyo ayo eza plus précisément mpona bana oyo baza bautiste donc oyo ayo eza wana yango tolingi tomona nga plus précisément mpona nga na je parle de moi nazoyeba mpona part na nga eza vraiment eloko moko ya bien osali mais ozo marketing penza osala yango makasi te non maman Blandine attends na kata aux paroles s'il te plaît omoni tu m'as connu il y a pas longtemps tu vois yo koyebanga par rapport à barando mais bato bayeba ngai par rapport ya mosala fondation bayebi Facebook a des royaumes ezaki feza deuxième Facebook nanga premier Facebook nanga ezaki juste mamingeni il y avait trop des activités des Congo ona oyo ya Hollande tu vois il y avait trop des activités la vidéo la photo bato bandai ko soutenir bato bandai ko bima pona ko épauler ils étaient là mais il y a un autre entre parenthèses ezali makambo ti rando ebota mulai oyo bato bazolingo tika makambo rando te na lobarango ya kindoki jalousie mutema mabe o babanda kotala biso déjà na makambo ya fondation ngana yaka internet rando te na bima internet déjà na banda kaka makambo ya fondation de royaume rando ye ko retrouver ngai nde ko kanga ngai par rapport ya misala na nga fondation yango kasi mima pardon na katoka 1 minute yango donc makambo rando mikotana makambo rando yango efrenaki un peu ba misala na yo ah oui siko Facebook ezalaki na makambo nyonso tu ya bien oto banda pe akosala kaka bato rando bazwa leki na ngai bakomisa ye ya bango ye mutazalaka na makambo nyonso tu ya nga mot de passe email adresse website tout ce qui est comme biloko ya fondation nanga na porter plainte ngelu ka problème akat poko kiko boma website ya fondation te eza lokolo bomi Google nini entreprise mobimba mais pasteur John mutabonde nanga biya ya na kenda ya pe na police to kendo samba parce que na futa ka importer ya grave te Naza un numéro fiscal déclaré ici en Hollande. Naza déclaré comme B-Drive compagnie. Okoki ko toucher website ya fonda ya nini ya compagnie te. O bomi mbala moko biloko nyonso tu. Mais ki mutema ki yaya mutema tala bino boye ba rando makambo eluka na fina ngate yango na boya yango mama. Sala na opona ko aider bana na ba mama o bazana bana ya bana bazana autisme bazana autiste bana ba autiste plutôt excusez-moi mais tant yo kota makambo ba rando allez et si puis ba Blandi kasi on a otaliso oninga ko kota yango tendeni nazo biso ke ba kota na famille nga na kabona na famille nga nyoso mutasala nga makambo wana eza leki nga mama na biso akufia tiki mwana wana na 5 nga mutu na boko liena na botite na zape jeune fille mais lelo babimisa nga ndoki aso biloko tout aboma o nyoso tozo mona ezo sala malelo nazo forcer o eza biloko ya sika salama o nyoso to Google nini website ba page
Facebook tout eza biloko sika eza on azalaka nango te na bandeli siko biloko nyonso to ya kobandela parce que je suis déterminé na baki tant nzambe alongoli nga pema te alongoli nga na mokili te je vais avancer je vais me battre parce que c'est quelque chose que Dieu a mis à moi eza te ke na lamuki boye na tongo na coup de tête na bi nazo sa la fondation mablande non c'est bon on a ça la motin et puis combien de fois des fois na le makana na binatiki mais oyoka Congo ebengi oyoka mama moko azobenga mwana azolbela oyoka mama moko azo mama mi obosana penza ya yo bibwele yaya ba mikumba mususu biso ba mami to lata na vie moko lembino lobi otiki na yo dernièrement na yo saki ba pesa nga don 10 000 euros na tinda 10 000 euros na zaki na confiance ba se rona rando makasi na déstabilisation makasi situation stable ezalaki nanu te oyebi mwanda motosola kati il faut na zongi sa ba biloko nde ba travailler kuna na ba donateur yaya ekomaka ya ba problème ba sela ngeloko ya malonga te c'est ça yango donc moni ba makambo ko sala association il faut vraiment yo moko na kokaki ko déplacer te mablandi na otala koto bana bazamike na problème à justice et d'ailleurs peut tout ba période on nzambe na pwembola nga mbongo ekoti koto bazo bundisa nga koto pe nzambe azopambola donc il faut ça la musala ozon sezalaka courte délai ba piaka faut ça la musala zongi sa ba justification ya musala osali na ba facture na ba photo na ba vidéo musala ni bosali tu vois donc voilà c'était un peu ça en tout cas franchement nzamba tia loboko na e vraiment nzamba tia loboko na e biso baninga na o tozotala misala ozo sala soki participation soki ba kosala ba don et kozala ba don ezaka financier te ba don pe koza matériel par exemple kotinda bona ba Congo kuna net ngai oyebi nga kenda Congo ba don et koza pe na niveau net nga na saka na hôpital ni ba kisi babilo ebele ezali kosala ba don ezaka mbongo te bien sûr mbongo pe ça fait partie mais côté matériel aussi ça fait partie aussi tout et l'on nyonso oya koya na un plus na kati ya association et ko faire marcher kaka association et l'on ngana baka ya ngwana nga franchement je suis pour vraiment na linko na série moko tikara makambo ba rendre mais tant na yo mono yo bando zonga susu obando kota susu na makambo mon mona mibenda na ka un peu ngabi mami atika ba makambo yo azali na makambo na ye association azali komeka ko remonter situation ya association na ezwa les devants mais makambo barando eza neti esprit moko boya baenvoûtement ale baoya kokotela yo ale babebisi yo esprit ale babosanisi yo makambo na yo ya malamu ale bakotisi yo na nzela mabe au moins là dans ce cas omona mosala na yo koavancer te. C'est ça, on a. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, vraiment, moi, je suis là. Tout ça, on a. Eza makambo ça na CCC to lo bango en public te ceux qui s'agit ya osala badon et osalama ngala zap na o prévoir bientôt voyage na Kin donc na o signaler au pays donc voilà mais et là kasuka poto clôturer oza mama ya babizengi te pardon ma Blandina sina yoki yo nde molinga ko attaquer na téléphone tina public oza mama ya bana oza na bana na baza na handicap baza ba autiste bana ba autiste attention bana wana ana oseya botina wana ba cœur na moni tête rouge azo insister botina wana ba cœur na éviter so na vidéo ya makambu ya fondation ba comme otina nga ba tête rouge azo insister trop donc mutema passe ya nini franchement bato mosusu ozotia tête rouge pourquoi eza émission eza éducative eza émission éducative. Allô, bonsoir, ma Blandine Akei. Cœur, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Ngeni, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, Mamingeni. Bonsoir, Mamingeni, bonsoir. Bonsoir, Toyoka. Oui, on a qui intervenir. Nazo Bengayo depuis Afrique du Sud. Oui, bonsoir. Nazo Bengayo depuis Afrique du Sud. Na uti kolanda intervention ya maman la biti kokupa. En tout cas, na sepeli l'intervention na emingi. Maman. Merci. Tu sais, parfois, on dirait on dirait na 2 temps. Okay. Maman, soki nazotala yo, soki ozoloba makambo ozokota na Bible na bonzambe, opesaka nga nzoto malili. Amen. Mama mami na bondeli yo, please, loka baloba na anglais, I beg you. Mama tika rando. Abandonner kaka rando. Abandonner kaka rando. Yo za moto yo, ozolela na yo nzambo, ozotombola misala na ye, na bikelamu apesi yo. Amen. Pe nzambe aza capable ya kofongola seli yo bikamwa moko, minoko banguna ekangami. Baza na mafinga kofinga yo te. Baza na mafinga ya kofinga yo te. Komona yo bobongi na rando te mama. Okay. Obongi na rando te, mami na biso bongi na rando te. Diable azoluka memo na ba dimension moko impossible. Yo luka nzambe na yo. Wume na se ya makola nzambe na yo. Nzamba kosela yo bikamwa. Tala rando ezolinge bebisela même association na yo. Eloko ni ezoko empêcher yo. Ozwa bateau ba soutenir yo. Rien n'empêche. Rien n'empêche ma sœur. Bima na rando. Bana basi wana baza bandoki. Wume do longwa musika na bango. Bible ezoloba. Loboko ezomema wana péché foko katango. Ezolinge déstabiliser même vie na yo, entreprise na yo. En tout cas, intervention na nga nazaki nango ya kopesa comme conseil yango wana. Merci. Olobaka bien, oza mayele. Likambo ya bana ezali temps ya Nzambe. Nzambe napesaki yo bango. Amen, amen. Tu te reproches de quoi? Maman, soki ba musicien okuti bakotaka bandako ya banganga batamba bomba babota bana normal. Tu te reproches de rien, Nzamba yebi yo. Ndengo lobaka makambo Nzambe na monoko na yo. Nzamba za capable ya changer situation. En tout cas, Nzamba pambola yo topesi temps na batu mususu pe ba intervenir. Nzamba pambola yo. Bino batu bozo kota na life kofinga. Oyebi kanda Nzambe te. Lo yenge kosa bino te. Soki korone zote ya bino te. Situation bana maninge nye kote ya bino. Tozala mokili ya Nzambe. Nzamba pambola bino. C'est chaud là. Merci beaucoup. Voilà, notre sœur est partie. S'il y a quelqu'un encore qui veut intervenir, parce que bientôt là, dans le temps, dans mon tête rouge, côté belé, l'équipe belé. Merci avec tout le monde qui sont là d'entrée de mettre du cœur, de cœur, de cœur, de cœur. Je sais même pas pourquoi on dérange ces satanistes. Pourquoi tu dérangeras bango? Tant tikeli bango biloko na bango makambu na bango biso ye na makambu na biso, on les dérange pourquoi et comment. Voilà, c'est un peu ça. S'il y a quelqu'un qui peut encore de fondre ou bien dire quelque chose, donc on a encore un peu de temps que ça sonne. Bon, ngamoko mutu na bino mama ya bana na bino na lobby
botiaka bambongo eyaka na compte ya fondation sikoyo nakomi oyebisa bino na makasi mpo namoni bosola bien te bosala bien te bosala ndenge nga na osengela te bosala nde na olingela mpo na bana na biso te bofai na bino kaka bino bofandi kaka mpe ya solo toadea na place na biso totonga tokamwisa mokili bana oyo bafingaka mikolo nyonso tu ya biso baotanga bana baekole bazokende na bacentre de rééducation bazokoapprendre quand même quelque chose tovalorize baoyo baninga mpe baza na Kinshasa te topesa bango ata mwa implice oyo obimela biso ata mwa atongaka couturier ou bien couturière neti mama na biso Sylvie Mode mosusu obimela biso ata mwa maçon mosusu obimela biso ata nani charpentier mosusu obimela biso soki nani soki adorateur du Christ ça sonne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va en live, hein? On est en live. Tokyo yeba kombono nani s'il te plaît. Bonsoir, nga kombo na ngai napesa pe akomboka. Yo bona kombono. Ça komboka, c'est madame intervention. D'accord, pas de problème ma belle. Ça va? En fait, ngai na bengi na yo ki ba intervention ba nyonso ba mama nyonso ba lobby. Et liboso nga lobaka courage makasi vraiment franchement na sepele mingi na maman abenga liboso mama Sylvie ou maman ya ça ba handicapé. Vraiment il y a un courage makasi ya continuer ndenge wana nzamba simba ye c'est bon. Donc to kota na sujet à lelo donc sujet à lelo ezali pona bana pona oyeba soki bana ba ko bimisaka bango parce que baza ba handicapé. Non mwana nyonso to aza mwana azalaka handicapé ou pas handicapé aza mwana. Donc mutu nyonso to alekaka na internet pona atako na internet chataka boui kofinga mwana parce que aza na problème to parce que aza na mwa retard moko boye to parce que abotami lokola mwana mosusu te eza opesa bato mosusu droit ya kofinga non bato bafingaka ndenge wana fo batikaka kofinga bana parce que mwasi nyonso to abota to mwasi nyonso atangami kobota akoki kofinga mwana te parce que oyo ozofinga oyebi te oyo ayolobi soki bakozala banani oyebi te oyo soki ayolobi bakozala banani epi kofinga mwana motu mosusu eza komema malédiction na bana na yo. Donc baoyo bayebaka te bayeba yango kofinga mwana motu eza komema malédiction na bana na yo moko po lobi motu moko ayebi lobi te. En tout cas, des royaumes, mais là, on dit courage, ma chérie. Courage, ma chérie. Pour nous, on a moins de courage, le courage, donc, si nous avons fait ça, na Jordi. Na Jordi. Nzamba yebi pourquoi. Amen. Bon, maman, ta muso kwa ngai so nzamba ta muso apesa nga bango ta muso nga na kuka. Oui. Mais nzamba yeba ki pourquoi ponaki yo. Pourquoi ponaki yo. Pour essayer de rappeler moi force mon intérieur. Donc oh yo za na ngo basi nyo tu baza na ngo te. Mais na kumi sa nzambe ka ko ba mafinga ngo pe ezala e koma ngo dinda ngo pe na ntoto ngo kazo ba tenga go tse ba fingi o lo bila ngata ma blandi na bimi manalina yo ka o te mama ebize ngape na yenga mona confirmation na nko siko bino ka mbi malongwa kuna ko pe biso kana te au moins ça va nous faire d'autres opérations dans des holobages aux maman bizengi et ça parce que baza bizengi te je sais baza bizengi te je sais tena linga relaxa bango nge swaka na nganga te so ba kanisa yango nde mute swaka nga ezalaka na époque wana nzambe Dieu a déjà embelli ce cœur omoni lelo mama na ngai na katio maloba te ça fait obeda 9 ans. On m'a diagnostiqué avec un problème cardiaque. Ça fait plus de 9 ans aujourd'hui. Donc, tout le bac a 9 ans. Tout qui a 10 ans bientôt. Mon toit bel à cardiaque. Na ba dego nyo soto e salami. Na kota hospitalité. Na kota hospitalité tala elamba na lati. Naza na pacemaker te. Siko to lingi
tina via rando yaya maramusunga na koma omona bien nzamba la kisanga ba olongolo mayelo okoma zoba kizengi ota na raisonnement bien non na bandi ko bima nzamba bandi ko opérer un mona oyo sabat no ko ndiri biloko mo etambolanga na mutu metant biloko mo zo tambolanga na mutu omona ba délivrance nzamba osala on dira zo zongi c'est loko ne loko na place na ngona passe na place andi ko fungolo misu siko comprendre andi ko tali so place a uti na yo bimisi yo place ozalaki andi ko tali so mutu moko na moko andi ko tali so mutu ni na zo linga yelo distraction po basa bah oui to tibela bango boko bandoki zamenda sala o grâce bima na kati wana po comprendre bango o comprendre bango donc yo ata balobi na bango baloba kande baloba fale na leka wana mwa bana fale na omoni biloko esalami o nzambe ayebaki azar ezalaka te na biso bana na nzambe o bayaka kaka ozosala boyesoni ozosala boyesoni ozosala boye te azar ezalaka te na biso bana na nzambe tout était planifié nzambe ayebaki telle année de telle année oleka boye osala boye soki alingaki mpe te nenge mpe nakende na makambo wana te nenge mpe leka mpa na nga te c'est une préparation parce qu'il y a des hommes de Dieu qui m'ont prévenu na ba amitié o na koma kosala na désordre na n'importe qui n'importe comment mutu nyonso tu bakangamaka na ye te mutu nyonso tu azalaka ami te oui mais ntango oyoki te kasi nzambe alashe abi yo il faut vivre okokufa te ndeka batikaki job bato kuta azalaki na intègre nga kudo intégrité nazalaki nango te musumuki mo mpe dimi na tiaka te mabongisa nzambe mpo bayaki na baataki ndenge na ndenge soki lelo yo ozali ozoloba ndenge ozoloba wana grâce a nzambe mpo nzambe nde mpena moto abongisaki ndenge malgré nyonso tu wana nzambe asalaki un jour ofungola miso comprendre omona bango omona bango donc franchement côté wana mpenza Dieu merci mpo nzambe mpenza na kaka na biso wana tomoni yango mais eloko mosusu sisi na ngai na bakita eta mpona bosani makambo na ngai na bakita bino nyonso boza bongo nde nini kobosana kaka zala napesa na nimero ya telefone omona bato bazotindela ngai ya bango moye nabenga bino eza te bobenga na biso na 0033 75 33 78 496 0033 75 33 78 496 mpona bokoki obenga biso na whatsapp bozwa biso mbala moko voilà donc eloko mosu na ngai nabakisa par rapport ya fondation omoni fondation na yo okenda mpena na ide moko ya bien ide na yo wana ewutaka epa na yo te mwe makanisi mosusu tozalaka nango omoni nzambe etizaka bato nzambe akotaka na kati ya bato bana mosusu baza na afrique wana baza kosouffrir balukaka te eloko ya modele oyo ya ide oyo ozwa esunga bamama ede na kishasa kungasa mosusu bamona o mpena donc sauve ya moïse na bango mais sikoyo bandoki oyo baza oyo baluki kobebisa makambo nyonso wana tosalaki ya lelo association mona loba neti eloko mo ya serie te parce que nani présidente na bango asalaka rando parce que présidente na bango aza kofinga na omoni mission bandoki nde bayeli yango omoi siko na aire wana sikoyo aire wana nano ndeti nano komprenaki te bango bisi na bango ezali kaka association ezalaki na obutu yo te ezali na obutu yo te donc bisi na bango ezali kaka babundisa kaka association oyo lelo esali ke makambo ebele perdre bato ebele bakomomona neti eza angwika mwa seriemakambo yango asala eza serie te non eza mpena makambo ya serie mpona baoyo bayebi te bayebaki eza mpena makambo ya serie ndenge oza kobundela bana kishasa donc kote wana nzambe akontinue kopeso makasi ata oyo nyonso basalaki wana tout façon bazwi zéro makambo ekontinue. Moi, la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Vous comprenez? Donc, oh, salaki. Nata o bango bazwi biso ya bakanisi to kwe ya côté mate ako avancer te ako salela bana ane lokote kaka ndenge azawana tozo kwe isaye o ya bimi o tala ndo ndenge change ka o azana mutu suku na me suka kaka ifo ya kokotanga menga sikona zozo c'est la parole de Dieu. Il est écrit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Ah oui, to bandite yaya talaka ndelo
elongi ezorene nakomi le roi bébé na age ya Sophia ezolakisaka nzambe azosukola masque de la vieillesse o masque ya rando o masque ya femme de nuit mari de nuit o nini nyonso tu fungolaka motema fungola motema na yo Yesu akota kuna fungola lekere de toi Jésus va entrer là-bas fungolaka motema. Amen. Donc, continuez, penza boy. Merci. Changer na makambo ala nyonso to ba mission ba ndoki wana balonga. Amen. Amen. Donc, ba teka ndengala soki ba continuer ofinga bala ba continuer ofinga bala ba donc module ba na bango moko. Donc voilà, donc ba courage et belé, ba courage et belé. Merci, donc, merci, merci. On est là, biso tozali pour nous soutenir fondation, pour nous soutenir bana pour toza ba maman, pour to botaka, pour ya lobi to yebité. Donc voilà. Merci donc, beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à toi aussi, ma chérie. Voilà, c'était un peu ça. Namoni batebele ba okomela ba numéro na benga moyen na benga ezate kaka le même téléphone ngo ceux qui na bengi lisusu ezapel ezoleka pe direct mususu kuna donc ceux qui appellent ekati ekoti ekati kotoyo namoni to bandi kokata Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, mamie. Bonsoir, ma chérie, ça va? Oui, ça va très bien. Ben, je refuse de me présenter, mais je préféré vraiment intervenir. Heureusement que au PC sous numéro, parce que depuis j'écrivais au PC numéro tout témoigner. Oh, sorry, ma chérie. Mouta benganga na WhatsApp in Allemagne, pardon Zela. Mouta benganga appel normal na France, pardon bo Zela. Ko totika mninga pe adlo banana souffrir trop pour na okota. Nzambe zena kata kaka. Poezo kimi soson. Ouais, c'est bon. Oui, merci mamie. En parlant de bengio parce que aux affaires moraux au touchant ami. Première fois na mono na finanga na eba korte na mono à travers les news na lela pourquoi parce que na eba kono na barandote na mono ka de news a publié so se rappelé na vidéo monstra ko kata mono suki ala vraiment o kata mono suki après le babino ba finga mwana ngai mwana kizengi skolo ba mwana quand même aloba. C'est les garçons que n'abo sen combonné parce que na papa on a la vidéo non mingi parce que na maman mon autiste on s'appelle Bona je pense c'est ton deuxième mais ouais. Timila Ryan vidéo na biso voilà vidéo na lela ne sorti la famille moko parce que ceux qui osent toucher par cas on a tellement tout monde comprendre donc on ça vidéo na lela mais à vrai dire c'est pas vérité après au moins ils sont là pas les news ce que tout le monde là na bi na mon ils sont les news c'est que moi ne pas tchaka comme mon kolo vidéo na côté la page moi ba rando na baé na bi comment la situation boyé on s'exposer parce que ngai tinga na comme esclave ya prière je suis déjà moi j'aurais ndeka mabete parce que kalapa nazaki parmi bana papa nazaki un peu rebelle mais yo nanga to senti ndenge moi poani expérience de bosso pa ngai mwana ngai o autiste ça mwana ngai liboso expérience de bosso et bomi vino mobimba parce que moi no liboso ozo rêver tu veux que arrêter ma vie et un handicap et surtout netingai par exemple la famille handicap ezate oza perdu mwana ngai après maternelle balobi faut IME mais la France va bien dans un établissement spécialisé atiki classe congolais nanga linga ochola acholi yo okati milier okomanda ka kolela de na etiki zengi donc voilà pourquoi je te dis que ta vie me parle mais o ebaisanga makasi mais ti lelo natika kosoutenir otebi na soutenaka yo mamite mais na soutenaka ti lelo mpo abana no parce qu'il y a des vidéos qui m'avaient vraiment déçu moi si o nzambe na ngai aboti ba mibale baza vraiment na autiste pourquoi kobunda te ananda buso baya distraction place où nzambe ngo tshelo msusu délivrance yo eko osonda bo délivrance ekufi okopona mais natika kosoutenir te ti lelo na biso natika kosoutenir te ya plus pour ba garçon non parce que nayebi pasi ozomona
Et puis, Naïbisou passe au monde tout à l'heure, bah, si on va intervenir, tu faisais semblant de sourire. Mais moi, j'ai vu que tu étais ému. Mais Bissou, c'est que tu as dit ça facilement. Parce que c'est tellement le cas qu'au monde, attend tout ce qui a encouragé moi, Miss Kito. Dans mon nom, pas naïo, parce que c'est ce que j'ai vu. Donc, franchement, Mami Nabiso. Et l'autre, elle est qui nzambe ezaliti. Amen. Imanayo. Et puis surtout, même sûr que vidéo au sali sous encourageant. Pas moi nangai soit ça la Christ mais il y a vraiment un retard à langage. Physiquement, bon, il y a ça la geste il y a ça autonome, banda botamo comprendre. Mais il y a ce qu'on avance pour tout le monde so yemba. Je vois non les na même sûr que et votre mon nom bâtiment nzambe bâtiment kuna yebi na ngate mais na zo yoka na zo lela. Mais parce que c'est votre maman, pourquoi tu pleures? Nabi, non, je rends grâce juste à Dieu. Amen. Amen. À travers Amen. le vidéo, aux années témoignages suivants dans le baquet, Ngai peut sur moi, non, ça veut pas, c'est bizarrement, il y a un accident, non, banzé, banzé, mais non, moi, non, c'est quoi, banzé, mon mec américain, aïe, bon, le banzé, mais il y a un banzé américain. Mais elle, nous, l'objet que oui, bah, remarquez qu'il y a retard à langage, ma quantité, la couille, aïe, un baka, pour les stimuler. Au moins, au côté, il y a un maman. On comprend le bas. Donc, vraiment, bima la distraction. Maintenant, on passe le message, on a pas de polémique parce que aux émissions polémiques. Non. Non, quand on peut comment était, mais fi on a. On va faire un emboka moko. Atika au fin la biso to bota ma bakizengi. Bana biso bakizengi. Maman mon côté na mokila ponaka. Mon nana ya différent. Jamais de la vie. Maman nyonso ninga mone asala o ya sala ite o akokisa surtout mon liboso o rêve que o akokisa kite et là rêve sa première expérience na mona ki témoignage mon sala ki obeta lisolo ke après bon tout peut entre guillemets déception parce que dans d'accord vraiment que elle reçoit qui c'est mami ça to ozo banga ngai na botika ba mi balo mon disco différence là yo na botika mi balé moi nanga liboso na des artistes na 15 ans dès qu'il a 7 ans. Mais si ça n'a dit mais la botte mami na biso. Mais na biso yaki zemi à stress. Est-ce qu'il va bien? Sa tête va bien? Est-ce qu'il est bien formé? Oh mon ami, je suis passé par là. Je me retrouve en toi. Il y a un abbé qui est na botte qui a un bon santé na tiki. La botte na ngai na tiki na tiki. Ça fait que son handicapé. Oui la botte. Moi la botte moi na ngai biso na 15 ans. Moi autiste mi bala na 7 ans. Et puis la tiki. Malheureusement, on peut pas terminer en bonne santé, tout le monde a l'expérience. Attendez, on a vu sur comment qui nous a coupé qui on a, oh ça qui nous n'a oh à bout de la semi balé ou 3 autistes on a tika biso. Maman dit que voilà, non on rendrait toujours hommage. C'est une femme qui m'a vraiment marqué. Elle m'a aimé dans un amour sincère. Ça passe. Au moins sa communauté moko là bizarre. Oui, ben là, mais au cours de la passe à mon bon partager leur moko. Na bara ata naza vivant a okufaka te na bomoi nanga so na randaka chaque fois hommage na song sera toujours vidéo na parce que na linga na ye na lakisa batu ya une maman oya ayaka na motema ne ya solo ya kibomama ya souffrance tala kolo batu tala vidéo na nyonso tout na partage tozana mama mususu pe wana ye pe su fofinga tellement leka koma ya mami mami na biso non c'est plus on prend de l'âge comme on a le bateau de AVC tika kanda na kosa ote mwana bongi na mama na ye mwana bongi na mama na omwana oyo so opunda sina tete pa mbele bo yembela nzambe bazo loba c'est grâce à toi donc tika vi wana fi wana ofingo wana lobi na nzambe tayebi ngai na ebisoke na 37 ans moi na liboso botina na 23 ans donc c'est bientôt à 38 ans na ebaraté que na vie na dans un monde handicapé mais c'est Dieu qui a décidé. Amen. Et puis na acceptant donc tika na yo bato bazo seko tika na yo via rando et puis poani ozali mutu o ya elonga ne baloba na Congo. Amen amen amen. Moi, quand je vois tes fils, pardon, parce que moi aussi, on peut se même espoir. Parce qu'il y a on peut se mettre espoir pour Dieu. Il y a un moto à Zobenga, na katina angaye. Nzambi. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir. Mamie, ça peut intervenir dans la live? Ok, intervenir. Bokati Koutnande Kolanga Mouswazaki déjà dans la ligne, mais ça va. Bonsoir, Nazola dans l'émission, qui a intervenu par rapport à sujet au Yalilo. Mais Mamie, là, bengi, et juste pour encourager. Merci. Natala baliki na yo namona kila mo sala kina bana ya bautiste na kine tout video wana na sepele na oso mo ezali oso mutaka ba video andi ngwala pa temoni biso ba kapsu ba congolais po mindele ti biso ba congolais to bana wana bazaka na importance baza banduki baza boyi non eza bongote ezali kala teno zambe moka yiba pona nini omona mwana abimika mzuzu bongo pardon bolimbikanga mutazu tone na porte bolimbikanga bebe d'accord omona mama boti mwana omona ta msusu mwana bimi bongo mwana zala ndokite bana bazala deja tango biso ba africain tozala koloba biso ba congolais toza moma yele peza mingi te po mama ye moko asalaka mwana te donc mwana nde eza bauta epa nzambe ta mosusu omona mpona nini bato mosusu omona boti mapata motu mosusu aboti mwana moko donc eza ndenge kaka esalami esali bana mosusu babimi normal mwana mosusu omona te epuis bautiste wana bato mosusu bayebaka te eza bana batizengi te bautiste mosusu bazaka mwana autiste aza très intelligent bien très intelligent makasi mwana mosusu omona aza moins intelligent omona boye mais bautiste baza te bana moo baza banduki ou baza bana moo baza soki na importance te non. En tout cas, franchement, là, on a intervenu pour encourager on. Merci. En tout cas, mille courage, côté kate, quoi, baza bana nyeso baza bana. Donc, ça là, la courage, pour soumager, aux autres, on a fait bana moussou baza l'Afrique. Na mona ki basali pas, bana aux autres kabola bana ko ba fante mo bakoka. En tout cas, na comment qui na commentaire on a nzamba pambola. Merci. Na place wana na ko commentaire on ba mingi te, nzamba pambola et bimana distraction, vraiment distraction. Yo moko mutosala musala kitoko eza vision moko nzamba peso bana wana po ala kiso makambo ebele po avancer. Yo moko siko peut-être na kati ba distraction ozomona vision na moyen kende pele ça. En tout cas franchement mami toza na kati ya internet total ka ba live total bani. Bima d'assurance gloire à Dieu parce que tu réponds plus. Dieu t'a donné un grand cœur ozomona ba makambo ezoya ozo réagir te. En tout cas eza on kizengi te mais ozo baté mais c'est Dieu. Zamalinga a poussé au moins liboso. Tant que vous avez bon pour la balle, vous avez la balle, moi, pour moi, pas. Pour parce que qui va bango, pas là, souffrir sur l'Afrique à la poteté. La pote va dans la bonne charge, mais l'Afrique, et bello, mon abazan à Banzela, déjà, mon atome soit déjà malade. Baché dans Zela, bazo maltraité. Mais yo, ça ne pas dans la tout ça, qui est pas retourné là-bas. En tout cas, courage, chapeau. Continuez déjà na idée na yo to ko banaka ko soutenir yo même na 1 euro pour pas la wana paye ba pour la importance na miso ba en tout cas pour la rendre le paiement na ngeka na intervenir mu kepo na ngonza mbato ko merci beaucoup, bonne soirée. C'est chaud, hein, c'est chaud, hein. Vous allez me tuer, vous là, hein. Maman, bon, manga, bon, sang, bon point. Na ba conseil, na ba nyonso, na sesi bino, bon, na senga bino, ça fait plus de 2 ans. Papa Limi ya mongala, na betaka na yo garçon, ti lelo na olonga yo. Beaucoup de respect avec mon papa, mon frère Ali Mongala. Voilà quoi, vraiment to betane gazon alobalanga. Yo mamingeni yonde na ebeli yo. Yo pe ba yo fingo yo répondre te. Na c'est papa Ali na répondre te bien. Yo répondre te c'est na ko répondre te o changer ngelo rotabi na pesi ota. Nazo zela yo orozonga na plateau. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman, mami, boni. Madame Nzamba Bateli, merci. Oui, yenga nazana Allemagne. Ini pesa na ngai kombo. Ndenge kaka ye makambo ekomela ye biso na poto. Yenga pe na bota ye mwana na nga oyo ya liboso ana citation wana. Ok. Mais Nzambe asalanga grâce na kolaka oyo tobondelaka Nzambe mikolo nyonso. Ya mamami ayebisi yo ke mwana oyo
azana citation wana okondima te. Abimaka ye moko azana 17 ans. Abimaka ye moko akepe na disco. Boyo ya ba Paul na bango. Akendaka ye moko azwi bis azana nzela abengi ngai. Na kokoma na airboy. Mwana nanga kutu oyo azalaka honnête na bana nanga nyonso eza ye. Mwana nanga oyo azalaka ke azwi me matin hier retard na nzela asali numero abenginga eza ye wana. Azalaka ata azana bis akomelinga po akomaka atangaka asalaka nyonso me nalandaka yo mingi esalaka nga pasi. On dirait jour wana etan ozokata sikoyo ya Ryan Souk na lelaki makasi. Tango azoyemba esalaki nga pasi na leli tina ebiti nzambe yanga na obi nzambe okosala. Amen. Nga na ebisaki nzambe okosala. Nga na lela ye pona tangu na boti mwana nanga azalaki pe mwana nanga ya liboso. Donc na comprendra te abotama bien makambo nyonso bien ye tangu badeklare ye bamakambo wana nyonso elekela nga na papa na ye tolela me tofamaki tobondeli nzambe me nakamwaka ndenge echangea ye atambolaka na mutu te moko akoyebisa ke mama nake vide mama nake osala boyi mutu asompaka mapa mikolo nyonso bandeko na ye eza ye akontrolaka ke eloko boye eza te lipe eza te aye alobi pianga mbongo ya mapa pesanga mbongo ya boyi nga nasala boyi epuis nzambe asala ye sikoyo ya grâce moko liboso azalaka na maîtrise te sikoyo na école bakonseyaka biso ke aza na makasi mingi mpo na maîtrise il faut asalaka judo. Oui, judo non? Ouais, judo. Judo. Sikoyo akoma na maîtrise soko asiliki ye soki olobi esili donc na comprendre ke yeba mindele bayebi ndenge ya komemela bana. Oui. Donc ngai soki namoni yo na rando nayinaka yo antuka limbisanga modele nayinaka yo soki namoni yo na rando onelisaka motema na ngai. Pardon mama mami bima na rando sunga biso yebaka ke batu baza na bana ya boye na kati Europe baza ebele me lokola nzambe atelemisi yo benga biso nyonso na pembeni na yo tosunga yo ke ozala na kati ya barando tokonayoka na rando ndenge nazapelaka yo okondima te ndenge nazapelaka yo kondima te nzambe atelemisi yo ye peut-être mpo na biso oyo topusana na pembeni na yo tokopusana ndenge oza na mokili tokopusana te puisque tozoyeba te oza na position nini toko tikali na kati ya bana na biso nyonso tokopusana tokosunga yo ombongo ata enero osungaka kaka donc obimi na kati ya bamakambo na bango wana eza na motuna makolo te nzambe apesi yo do atelemisi yo telema mama na kombo na Yesu pardon.
Muta nego benga na WhatsApp na 0055 zela mama 6 pardon. Telema mama pardon na kombo na Yesu. Nzambe atelemisiyo ye peut-être obenda ye biso tozalaka pe na posa tosunga ye bana wana me na nzela na yo tokoki pe ye kosunga ye bana ye wana na Congo ke ozalaka oza na rando oza na likambo boye oza na rando oza na likambo boye donc tozoyeba te oza wapi tikala penza na vision na yo nzambe alakisi yo ndima na rando pardon na kombo na Yesu. Amen. Na yoki mama. Na bima. Na bimite me na bima. Benga na en privé ye pona makambo mususu itali kosunga. D'accord. Pareil, ma bonne soirée. Bonne soirée. Allô, bonsoir. Oh my God. Hey. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir, mamie. Bonsoir. Oui. Bien, Zamba Bateli. Oui. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Boni. Nzamba Bateli Kimezali. Ya, merci penda to sepeli komona yo. Mabela yo. Ngai vraiment. Allô. Kanga télévision ou bien ordinateur na rezo zonga. Mabela yo ngai na mola pa yo. Mabela ni osala ba rando. Ngai linga kona rando. Nalo siboye. Rando. Muta benga na Nzambe o Allô, bonsoir. Bonsoir maman. Ngai maman Nina benga na Belgique. La maman de mes enfants. Na Belgique. Mami la maman de mes enfants. Mami yenga. Voilà. Mami yo po papulanga te po lelo swala lelo na pemite. C'est vrai. Grand des gens na China te. Na expliquer au boy. Au moins biso africain toza mayele te. Biso nyonso toza na handicap quelque part. Amen. Quand tu bota en Afrique, mutu moko asala examen en génétique azati. Et ça ba maladie mususu ko bima mutu après 40 ans, après 50 ans. Alors c'est pas la peine bofinga kabana. Surtout Manuela, il faut atika kofinga bana. Mutu moko pona kindenga bota magati. Mais na ko sepela ke yaso na no bana na ye akene ba ko sala génétique parce qu'il y a des maladies génétiques oyo et bima après 40 ans. Après 30 ans, après 50 ans. Il y a un moment, tant que vous finga mutu fotala ce que za na kana yo okosepela. Bana bazana kati ya buzo bate atika ko finga bana. Et puis mutu nyonso na société asa important. Biloko mingi tuliaka awa baza batu o bazosala o baza na capacité réduite. Mais et daka batu nyonso to tozolia ba yaourt bazosala tozolia ba biscuit tozolia ba chips. Alors pourquoi vous finissez à Moutou et au bota batisengi? Limbisaï, ayebi vimala mouté. Souka na ye, souka Moutou, nzambe Moutou ayebi. Le mois de distraction, ya baran de zangatina. Tala musala na yo o nzamba pesi yo, oza mama ya bana, okosunga bana ebele na sima na yo. Alors, tika rando, ndenge tantino wana lobinga pepe fanga kanda, makati. Nde na mona kuna rando ozolekisa batano ya inutile pona makambo ezanga tina koloba ya kofinga longwana barawa na tala musala o nzamba orienté yo a partir na yo bana ebele pe bakozwa ba solution a partir na yo po kopesa ba mama ebele courage eloko ngana ndena loba yango na discrétion bima. Merci. En tout cas bonne soirée. Merci. Merci. D'accord, bisous. Bisous. Aux États-Unis, à Bokyo Benga.
Muteta zina moni insister trop kokyo benga parce que bientôt là na okata na appel direct. Merci vraiment. Aïe aïe aïe. Allô, bonsoir. Nzambe. Oui, ma chérie. Ngaïté. Bien, bien. Oui, ça va. Merci. Allô. Allô. Ok. Ok. Nzambe, bobenga na WhatsApp. Sinon te boka te yo benga na WhatsApp parce que ba benga na Facebook normal. Bandeko pardon ba baza direct. Bochela nga numéro na biso ezali ya France 0033 75 33 78 496 s'il vous plaît. Lumière Edem, Emerald Gucci. Dans bako boko melanga ngopo bato ba bengelanga na WhatsApp. Ouais. Na bibo yoka na ngai na oche bana ba ocha. Yoka yo. Ka ko mingi. Apio sala kayaya. Bana nzambe. Bana nzambe. Ayeta na yo eza eta ko sala ba makambo ana te. Ika sala makambo nzamba opambolo okende liboso. Ukona ngabe na mona indengo okati mwana suki. Mwana mobali kitoko yaya. Kita makola nzambe mikitisa. Nzambe na lola akotombola yo. Mikita tika kama tano le ndongo lati. Omona ndongo lati lelo. Olati kitoko. Osabela femme de valeur. Omi pesa kuna bilata la tano la kitali sokolo abe kwani ndeko tana est-ce que bamba Osekate lelo mi mona nengo zali. Lelo me mi mona nengo zali. Ozalo kwa teke onengo milata okena barbecue na tetala lelo no za femme de valeur. C'est ça. Mama osekate tika makamona bandla makamno ngosa chapa. Eza tenia dimanche te. Bongote. Zala toko lelo no ngosa obeni suki tala ne loko ezangi leo ni net tane ngobi. Ça va, non, tu as le numéro pas. D'accord. Ça va. Bonsoir, moi, c'est Kaninga. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mamie Zamba Pamboyo. Merci. Ngana lelina bakisa na yoki bandeko balobi. Donc, oyebi mukolo moko na ebenga ko kala. Tango nazalaki okendeke bakutolaka obana nasambelaka mpona yo nayebisaka yo likambo nazokumisa nzambe ke nzambe wana akotika yo te eloko nalingi nabakisa na bato nyonso balandanga bie totanga na klasi mami partout klasi moko te oyo bana donc bana distraction wana soki ke maizini basosieto bareparaka bana mwasi moko te mama moko te ya kolingaka mwana azala handikape mutu moko te akokende alingaki mutu moko akolinga te akokende esika basalaka bato basala réparation ya bato mais bien seul. Alléluia. De toutes les choses. Alléluia. Mais mutu apesa yo bana wa. Amen. Imana Jesus. Bobenga nga na WhatsApp ko bokata nga direct kana mingi te na okata na ngai. Jésus. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir maman, mamie. Nga na obengo en direct ya Londres. Na onanda direct na yo. Nalanda ko mingi. Nalinga ko mingi. Nalanda ba direct. Des fois, au monde a bazo finga yo. Donc là, c'est petit travail. En tant que maman na bana responsable, oza na bana na yo. Donc, nga conseil na olubaka ya na ngai. Bima na barando wana. Bokola bana na déjà mona na oza femme forte
obokolaka bana na yo moko. Donc moi conseil na kopesaka etake eleki na yo bima na baranja na kokipaka bato wana te oyo babengaka yo basingaka yo basingaka bana atuka kokipe bango te limbisa bango epuis bima na makambo na bango mpenza tala vi na yo moko ailleurs mpenza donc ata basiki basiki yaya kokipaka te donc oyo balobaka orepone impesi par résidence ya talango mpenza bango bakima bato donc voilà participation na ngai yango yaya nzambe apambola yo apana mbote Merci. ok natiki yo Merci moi bana. Occupé tika kobebenga baptizin, il n'y a personne oyo asala pati. Tika bango, omoni lelo yo mami yo oza na bonne santé oyebi te. Mutu mosusu lelo yakoki kotambola oboboti mwana aza fiere. Tozosouhaite te oma mosusu bomalade yo komi handicapé. Ezali nzambe nde mutu asala biloko wana tika komibenga mama handicapé tika biloko wana. Il faut linga bana oponi bazoluka bana. Yo nzambe apamboli yo. Sepela na lipamboli na yo komisa nzambe. Nzambe azali capable diela. Bana zoloba kaka mawana nzambe kati na yo. Donc mawana nzambe soki bafingi olobaka nzambe mawana yo tika bima na rando. Nzambe kosala na yo. Nzambe apambolo mosala ekende liboso. Donc nzambe amona yo donc misa na nzambe mona yo. Donc mona o mokili oza mwasi mesin. Je saisis au nom de Jésus. Soko yebi ke mukolo yo ozwaka olela baboyo pana benga ko kala naebi abondela kapona yo soko yebi bontamba zwa. Merci maman. Amen. Voilà. Tozo sendi yo nzambe wana oya kutana na nzambe na message za capable ama sabana. Nzambe na Daniel na apostorio za capable mami. Tika bimana rando. Rando bimana rando bisanso tuto zoro. Eloko na lobaki yango wana mawana nzambe kati na yo. Alléluia. Merci. Donc tolingio mingi tolingili botano mingi mais un jour ezali tomona. D'accord. Pambola yo mawana likolo na yo. Merci beaucoup. OK, bonne soirée. Bye bye. Yes oui. Eh, tosali combien de heures na vidéo tokata allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mamie. Bonsoir, ma chérie. Nazo bengo na Belgique yaya. OK. C'est juste na ngana ibisao rendre za niveau na ote. D'accord. En tout cas, toto chako na maboko ya Nzambe. Nzambe moko ayebi bima na babuzoba wana yo za ya Nzambe. Amen. Oza mobenga ya Nzambe yaya. Tolingi ona ba bêtise pamba ana te. Lo sambo chama bolongono na se Nzambe ayebi Nzambe aponaki. Ayebi pourquoi. Banepote toboyi pe bana na makambo babuzoba po bawo bafinga bataka bana mo buzoba ça ne vaut pas la peine. Mwana za lipambo liko ute pa Nzambe. Donc ngana ngaka na yebisa yo tolinga ko trop. Tellement tolinga ko mingi ya bima na rando za niveau dans tes s'il te plaît. Tout ça qui au fingo taleka boye ole. Merci beaucoup. Bonne soirée ma chérie. OK, bisous bye. Maman allô. Pardon. Allô. Nzambe. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, mamie. Bonne. Ça va, ma chérie? Vous êtes toujours en direct. Nazana ina kata bandi kotombo katala yo koti mususu ezoya. Il faut la kata. Na sai combien de heures en haut? O kata na oteya ma mesa lumière d'em. Ona ninga wa? Oui. Alkobi? Lumière yo bongo nanga. Zera. Bokomela ngana ba numéro wana ko mama nanga ye. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mamie. Bonsoir, ma chérie. Maman Chilo, la ligne est partie en Amérique. Bonsoir, maman Chilo. En tout cas, mbote minga bandiko nyonso tokobolanda biso.
ngapi na linga intervenir kama maminga ngaloba boye nga en tout cas franchement na sepela te ndenge osala bavando wana et puis na sepela te ndenge Yesu naokata video to bandela video mbala sima ba telefone eleki mashi lo mwa kutuna yokoze muto azana benga na nini mama Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Maman, quand tu dimine le volume, s'il te plaît. Merci. Yes, oui. Yahoba, maman, papa, Fondation des Royaumes. Tu continues mission comme sous tu as sujet mususu. Zela maman nanga zela appelle normal ekota ki maman ouais bonsoir na oyoka yo ezo tout en ebele. Allô maman. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Nazo benga oyoka ngai? Toyoko très bien. Oh d'accord, bon nazo bengo nazo pe na France. Donc namoni kutu ma commentaire au sa société bato baso balobi nyonso surtout pour na sujet à rando. Vraiment comme tout le monde a dit bima Nzambe ayebi pourquoi apesa yo musala wana. Kosaela Nzambe ce n'est pas seulement au liboso côté bato nini musala oyo zaliza musala munene ya Nzambe. Que peut-être na sima wana ya makambo nyonso oyo ozosala bana mosusu bakozwa guérison à partir na yo mais ntango yo oza na badistraction na bamakambo wana moyen baguérison eya eza te. Alors vraiment tozosenga na yo ndenge bato nyonso basengi otika mpenza makambo wana sala mosala ozali kosala oyo Nzambe apesi yo pesa vraiment senga na Nzambe apesa yo intelligence connaissance sagesse oyo koyeba ndenge nini okomema epuis ekomema yo ntango mosusu mpe mosika vraiment na Nzambe apambola yo kaka nde bato nyonso balobi ntango osalaki vidéo avec Ryan non nous a fait très mal. Il nous a fait très mal mais vraiment Nzambe asitue na kopesa makasi ezali mosala ya Nzambe ndenge ka bato bazoloba bima na distraction Nzambe akotombola oyo lisusu makasi na mosala wana. Merci. Ouais komonanga Nzambe. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Toyoka yo. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir mami ngeni. Obikala na olanda yo bandaka la yaya. Osala mutema pasi yaya. Nanda olanda yo bandaka de obiso bazo internet. So yaka na video ali bosozo lela. Obinda na ebi wende bateka bana. Sérieux osala mutema pasi mama na chayo na prière. Mais nazala de sito na mona okana makambo wana. Yo lelo bokani ngayo bebo bosasa ngai bona okipe bino bana. Merci. Merci. Bisous, bye. Bisous. Eh, pardon, nakati vidéo. Mutape masute. Nakati. Eh, Zakomba. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, mamie, on est parti à Londres. Merci, bonsoir ma chérie. Pour se présenter, on a bien un groupe mingi na inbox. Pour se présenter, pour il faut biso toza la plus fort. Bango bango, et là on a olinga te batu banga kabango te.
Babi, le bien doit dominer le mal. La lumière est là. La lumière doit dominer les ténèbres. Non. Maninga benga mbalebele na lobaka malgré okweyaka. Obanda kokwela na kala. Oyi osali rando me tango kozongela biso na makambo ya Nzambe. Ondima tosala ki rando. Donc place wana na mona ko bindoza forte. Parce qu'il y a quelque chose là, moi, que Dieu a mis et que le diable a bondissé chaque fois. Siko na bimina na sije na lingaka yani mingi akombo mona mwana nanga tango lelaka ozosala ba grimace wana obuka kamite na bato ya bato ebele mami yo tika lole fufu na biso otika na traumatisanga yo na olando na privé olandi nga posa bulanga yo ni ke mone o bino nyotu boyeko toza wapuna ngoba nyonso limbisa mode nga yebi na pe mode te na yebi yo na yeko yeba na sima mode mami ozali na premier mariage ekufa lemsu pona mwana na kiteti deuxième mariage ekufi po entourage na ba camarade mode alingaka yo mingi malgré ayebi koloba te na internet. Tokyo continue. Tozo no makambo abana eh. Problème na privé nga yebi na mode te. Dans un côté la moto na yebi te nga na yebi yo na internet. Limbisa mode mami mobala bien zate. Mode problème na ye afinga ka yo te soto landi na bandwana. Ayaki ko expliquer makambo oyo peut-être yo linga ki te ba expliquer. Ayako bimisa la vérité moko elembisa ko mais premier vidéo mode singa ko te mami to yo la mite na mibi na ine na Orlando osiliki na bato babenga ko poni yo la like na yo bato babenga ba kosala mode makambo ayaki ko dekone muke po yo sala ki vidéo mami limbisa mode banka birobela mode na mama toana masije wana awate poma boko dekone ngaso na bani ko dekone bino nyotu bolobaka to otindela moto ndoki abimi donc je peux déconner plus que tout le monde basara rando na linga muta pousser ngate na linga te mutu soy muninga oloba te okanisi yonde mutu oki oloba ou bien yo yebi ko loba ou bien yo yebi nga kolala na mwasi na mobali epesa mutu bazel moko te neti yo kitise te nga linga bongo te tozala na minimum juste ya respect ezala bien na boyi na nga rando nalingi mpe mutu azala pembeni na nga yela nga rando te nalingi na nga kaka nde rando te na boyi na ngai nana to abenga mode te na obengo na privé mais na yebi soke lem su ko bonga mode ezala maboko no yo so sumoli osundoli mode abebi so bien kiti sa motema cha motema bo mama ba o bazaka ko mode singaki mode sai bo mami balinga kote buno veneza mode olela ko internet asenga ba pardon mami olinga mi balinga bilondeni ngala yebi na mode te na okote la muto na yebi te nzamba zokanga limbi sa mode taona talaki video wana ngabima loba ine mabete mabekaka ayebi ko loba te ayeko confirmer moi makambo mais afinga yo te mami tala video wana ta deux fois natala bilo onete natala makamnete ça fait bilo onenyo to sala rata tito za ki bien natala ngote j'encourage pas les mal n'encourage les mal te d'accord merci alors bonsoir pardon na pema na bandio kata bonsoir na bande bonyoso bayoka kinga te na eka pona ko pesa bande bombote oyo ba idio katinga na invitaki balandi pe na pesa soki 3 personnes kaka mbote ya bato ya groupe na ngai conseil na ngai ko na moni neti moi kanda muke yeliyo na makantika na matoba en tout cas ko silikate toujours ba bénédiction ezalaka kaka bongo donc ko silikate ezala vraiment elongi ndenge ezalaki pona moni elongi champion ça va bon limbi ça va okay
C'est bon. Bon, ngai maman Sylvie, na opesa mbote na bandeko nyonso balandaki nga o bayokaki. En tout cas, moi moke botimbisi ba histoire na ngande na beta on ekotanga na terre. Il y a des formes na lenga kasoki na obeta ngo esala pasi mingi mais tozaka bana na nzambe toujours topesa ngo na nzambe mais ba o balingi balanda ngo bien calmement so bokoti na site na ngai Sylvie Mode TV officiel na YouTube pour mona ndenge na beta ba histoire na ngo etali pasi na ngo etali vie na nga la on a commandé la vie avec handicap vie avec handicap so bokoti kuna bokomona nga bon nazo pesa bandeko na nga baza na groupe moi 3 personnes kaka pota enza mokede ato kata d'émission makas tomeli Maman, j'ai tout qui ne sait la moi ça papa André. Nazo ko pesa yembo de place ya Zali, nazo ko pesa maman Fatou Ilunga Mbote, et belé bazo soutenir nga na kati ya groupe, nazo ko papa, nazo ko pesa papa Pedro Mbote. Bango baza batakata ya groupe maman Lili, moto Lili, nazo ko pesa bango Mbote bana nyonso ya groupe, nazo ko pesa bino Mbote belé na kati ya groupe WhatsApp maman Sylvie Mode pour ko soutenir personne vivant avec handicap. So botalinga na page na bo mona nga Sylvie Mode TV. Pour moi na pour na kati nde na lobela bandicapé nde na olakisa bango ba o baza na ba vélo te ba ngulu manase donc nazo otia ba photo wana ba o ba mona ke ba bloka ka ba vélo bo mona ka ba vélo mona ezo tula nango wana en tout cas bo sala moyen ni bo contacter maninge na ko yeba ndeni to ko solola mpona ba ko sala ba sungi wana nyonso en tout cas na pesi bino ba mbote bele ba courage ba o baza na bana baza na ba défense en tout cas bo lembate toujours quand nde to lobela nzambe penza batela bino sitio moko mamingeni merci mingi en tout cas nyoko pesinga tana émission na yo nzambe apatela yo apesa yo makasi merci libala nzambe moto apesaka soki esimbi te batikaka kaka baforsaka te tokomona babebele donc mibali mpe basili te eza makambo ya nzambe nzambe asalaka na ndenge na ye donc komona ngo mpasi te nzambe ye moko ayebi zala na kimia zala kalme en tout cas napesi bino nyonso. Bye bye, bonne soirée. Nzambe, mutasuka ye na ozwa. Oui, bonsoir. Mutasuka vraiment na ozwa yango penza bandeko to benga soute. Bonsoir ya mami, eza ngai lumière DM. Lumière. Ya mami Oui, chou. Nalobi bana na o nzamba pesa yo yango. Obomba bango pona occasion nini? Eza bénédiction o nzamba, eza lipamboli monene o nzamba pesa o. Amen. Ovandi na ba ange na kati ya ndako na yo. Obomba bango poka ba ange esa ba bomba ba. Nzamba pesa ka bato eloko oyo ayebiki okokoka. Soki ayebiki okokoka te akopesa o bango te. Donc eza hasard te. Batela bana na o bien ata bafingi bango mama. Lobi eza ya nzambe, lobi eza bato mokili. Amen. Baloba nyonso mpona bana wana, bafinga nyonso mpona bana wana. Omwa yo ozomona handicap ya bana na bango bayebi lobi. Bayebi lobi te. Nga na petite sœur na ngai. 3e na biso, azali na zemi. Azalaki bien, zemi grossesse eleka bien ya mami. Mwana bien, abota mwana zana à la naissance mwana zaki na énergie nini comment dire cerveau na ezaki na oxygène te mwana ana lelo aza na 8 ans alobaka te asaki eloko te avanda kaka sur place izengi est-ce que ye ntango azalaki na processus ya zemi nayebeke mwana na okoma bongo non alors mwana ana mpe tobombaka ye te feti mpenza tozwi ye totie na kiti tovandisi ye wana pourquoi kobomba lipambolo ya bongo eza baange oyo nzambe apesa yo wana nati kote bana bagros bizu na bana nalingi bango mingi ya mami melama ya pio limbisela biso papa mode bino atu opesi mutu makasi na bana okanisa bino nyonso binemi boyoka te okokanisa biso binemi bozela bana paradis tosenga ya mode yakokaka kuka porte ya mami zonga na ndaku ya mode tala bima bato akota na video ta mwana ya mode taki ngasa yazo mutu no elimia bima ya mutu mususu mode akabiso liloba nzambe pardon est une force qui libère pardonne lui aza okola mwana na osoza bana 4 ayebaki wana aza 5e mwana na okobwaka mwana na yo te mpo mwana dekone non
mama apesaka punition alokotaka mwana na ye avandisi abandi koexplike omoni bétise boye osalaki na sepelaki nango tomoni bétise boye sikoyo mwana ovanda bi mama ye limbisanga okoboya pardon na ye biso moko baleki na ye toye bana paradis. Je parle au nom de Kingasani, je parle au nom de Aboya Balinga, je parle au nom de na modèle va comme moi dans un pesa bien nyo tunzela morot biso nyonso na posa azonga ya mami bawana misusu bafinga biso ba Ryan bango moko baza ba vrai handicap ta niveau yo lelo bengi na bengi oyebisa bango numéro na ngai bima bis wapi Belgique. Bango baoke koporte baoke kofunda nde otete asalaki biso live lobi baki kofunda biso na France bato mo omona te oyoka te oke kofunda bavrai handicapé bango wana bavrai donc santé mentale na bango koso basali calcul nde basala bana na osorti hôpital na soko uto bota yo bimana mwana azoloba ebele bo auta wapi ko donc batinda masasi biso nyonso toza posa ya mode yaka ya mode lelo yaka na ndako ya mode na bona masumu boyi masumu bimana yamba bato important mwana aza boye nini tomoto obenga ya mami fongola porte ya mode na te pardon na kata pardon nalembi na bandi okata. Bonsoir, mamie. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Comment ça va? Ça va bien. Defonzo le. Moi, mubali wana na oyo ke na lalite. Que Dieu t'aime. Amen. Il t'aime tellement beaucoup. C'est tout à fait normal. Ozalaka tout le temps dans ma combat. Amen. Mais ozali mwana nzambe kokendaka na champ ya bataille ya ba distraction te. D'accord. Landa voix na oyo nzambe apesa yo. Landa yango. Okona ndenge nzambe akosala ya minene. Oyo ozalaka tout le temps distrait et pourtant oyebi te koza choisir. Bato mingi bazobengo bayebi yo te. Bamona yo te. Mais s'intéressaka na yo kaka parce que eza na eloko soko boye nzambe atiaka na mitema ya bato balinga yo kokotaka na basha wana ya désordre te zonga na nzela na yo nzambe akosala yo ya minene akoeleve yo okomona ndenge nzambe akosala balobi le diable rôde tout autour bato wana nyonso baza tellement bango pe bakonami me na ka mosusu na ka ya nzambe te bango baza wana toujours babanda korode tout autour na yo comme un lion mais baza balion te bakosala comme un lion. Le lion c'est Jésus, le lion de la tribu d'Engeni. zonga na nzela ya Jésus babangisaka yo te mafinga na bango esalaka eloko te bakokumisa esalaka eloko te yo bima na champ oyo okendaka kokota champ wana ezalaka ya yo te eza bilanga na yo te zonga vraiment pas Jésus. Ce n'est pas pour rien apesaki yo bana na mibale eza hasard te eza ba mama mosusu baza na baka plus que yo nzambe apesi yo voix. Pourquoi ozosalela voix na yo na babétise nzambe pardon una misusu allo ezanga na Amerike yo ne ero ozoyana soki kaka na ti saiti ezo na kati. Félicitations. Merci. D'abord, félicitations, maman, mamie, continuez na msala na yo ya bana. Tolingi te rando. Rando eza ya niveau na yo te. D'accord. Soki na moni yo, rando eza ya niveau na yo te. Toboyi rando, mama, mamie, sala msala na yo, toboyi.
Merci. Tolingaka yo mingi. Merci. Toboy Rando, Mama Mami, Toboy Rando. You look very beautiful. I love you. Thank you, my baby girl. Naza faux profil na yo te. Tu vas pas bien avoir faux profil. Naza joli kasongo. Tolingi te Rando esili Rando, bye. Non, Yambalisu Moutouté, parce qu'il fait tard, ça fait plus de 3 heures que je suis en direct. Non, Yambalisu te ba o ba ko ba zui attends au kota te inzambeo. Allô? Ekataki. Ekate Moutouté, que na ba na Yambasu te. Je suis fatiguée. Sur tes vidéos au Bunga. Et ça lui plus de 3 heures. Vidéo au Bunga. Dieu t'aime. Merci. Zonga na nzela na yo mwa bana. Tika ba distraction wana. La vie ne nous appartient pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Oyebite soki lobi okolamuka. Alors sokolamuki te eloko nini yoko présenter pa Nzambe. Mafinga wana to ba problème o nyonso wana. Dieu t'a donné une très belle voix. Alors telema penda zala combattante makasi côté dengo bundela kabana. Telema so fotala ba mission mingi mission mingi les kana ba États-Unis mona ba fille ba 20 et quelques ba combattante monsieur c'est pour la racisme mais nous ba combattante pour la bana mais pourquoi tu t'es passé tout ce temps pourquoi tu fais passer tout ton temps na makambo wana yozonga banda kosala baaction banda kosenga badon départ et d'autres kozwa banda kolancer baémission banda kokende mpe baconférence lukaka baconférence par-ci par-là sengaka association na baconférence ya baassociation misusu ya mindele Maman nangaye nabimi live bobenga ngasko na privé eko kima live eko bunga. Hello, bonsoir maman et live eko bunga. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. En tout cas, félicitations pour ce que vous faites. Hein. Merci papa. Félicitations, il ne faut pas écouter les rangs, continuer à faire votre combat pour les enfants autistes, c'est vraiment pour ce que vous faites. Merci beaucoup, merci. Je vous suis depuis la France, Ah, depuis 20 ans. Merci. Franchement, continuez votre combat, c'est très... On est derrière vous. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée. Journée, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bon, non, Yambasou, c'était... Dernier appel, comme Tabenga, parce que ça fait plus de 3 heures, je suis là, scotché ici, je suis fatigué. Tu continues, vous pouvez baptême, sous numéro à banque, Zawana, Botiaka, 1 euro, année prochaine, aussi, c'est quoi, Luana. Ngana ochabino défi na obimisa o montana ngana o laksabino en live bino fobo chako lekanga ezambongo na nga mutoki po don mikolo ane oyo ba pesite batunyo to bana ba fondation ba organisation ba don ezate pona corona ba donateur ba mo ba entreprise na ba peut travailler bien te nga mami na banda de na lokwa na koma na mutima ya ba zombo lokola José Makonda wana na zomu tema na ba zombo na koma ko bomba mbongo lokola mama kuluta msanda kangango ana said na songa luputa na ana kisangana nanga na oyana video na obinsele bino yanga bino sko ba mama de wana ba papa de royaume bijumu kuna masha mumeno nanga bino ifobo chako lekanga babi ba membre fondation de royaume na kacha groupe à WhatsApp ba lobi bijumu kuna Maman Elise beauté fatale. Babi moko ya dede de nous. Babi Direkab Paul. Babi Viedev. David Yangwana. Nani susu Denise di Shoshua. Biso zana ba mamo ba bomba nana babi manante ba lema ba tête. Bon, on a surtout ba maman ba papa fondation de royaume babi Brigitte Teka motema bato Didier Lacoste
nani lisu baza te mebele na okanga na bakombo te na bando koma na papier pona bossa na raté pour na combien briller na lingi bino mingi merci bonsoir bolemba ngate to simba na main à la main to sisa école wana na osenga place bosombela ngate na zala déjà na place ya bana nanga ya des royaumes bana nanga des royaumes bazaka na posa batanga bazaka na posa bazala mwana cabinet na bango medical place moko oyo banda ko soigner bango leke bakena bango na ba hôpital normal ya batu nyonso tout place bakendaka ba regard les autres blessés ba parents di ya ba docteur na ba infirmière les autres blessés ba parents mais ceux tous na ba docteur o baza spécialisé o baza pe associé na biso pona za de na bato na nyonso to na za ba carte na ba on a kuta na ba on a 2014 donc voilà c'est un peu ça bonne soirée au revoir Nzambe lole on a c'est quoi ça. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Et si, na koti na retard. Naliku nakata, ndakni nakata na kanchi kutumami fonzo. Ah là là, na yeli kutelemi na loba parce que na koti na retard, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Batu baoyoka yo, keba oyoko loba mabetu, baoyoko nakati nante, nakomi na suka na inakata. Ok. Si quoi on live, ça pour na bana, tout ça pour na ba conseil, tout ça comme solo bana kaka. Bana, c'est juste bana thème qui sur les enfants. Oui, c'est sur les enfants. Ko solo pour na bana, tout solo bizali ya ba maman pour na bana to. En général, question ezalaki est-ce qu'il faut to bomba bana na biso. Po tozo to babi tozo ko exposer bango bazo finga bango ba parents mususu ba ye ba valeur bana te. Donc voilà, c'était un peu ça. C'était la question qui était posée. Ok. Bon, en fait, Kobo Mabana n'est pas né. Kobo Mabana te, bana baza ba être humain. Ok? Bana baza ba être humain. Autisme est un peu vaste, ba musu ba comprendre vraiment te. Ba musu ba neti na ba kongo, ba musu ba kazeti ke mwana za mtaliboma, to mwana za kindoki, to mwana za bwino. Autisme est na étape na ba étape. Eza na bana musu baza na mais bazana coefficient intellectuel élevé. Azana autisme, mais azana yele ya koleka. Il est très intelligent, il est très surdoué. Yongo mona bida ba msuko mona basala ba classe ni nene mais azana ka autiste. Mais azana ba degré. Azana msusu mona autiste msusu, yazama yele ninga classe te. Taka neti mwanzo bazoba bongo. Msusu azana yele. Ayeba na pamunyoso. Siko yo bomba neti mwana na oneti na ndeni. Mona bato oyo déjà yo moko déjà tant yo so bomba déjà mwana na yo. Et ça déjà non pas qui prend na yo nanu pour s'épanouir. Donc yo so bomba mwana na yo yo moko bitena na prison na yo moko. Et quand yo mona ozo ko accepter na handicap mwana na ote, o bitena na boloko na yo moko. C'est pour le début et ça moi passi, mais après tu dois accepter ça. Tu ne peux pas avoir ta marandenge mon côté et yo en tant que maman c'est toi qui dois valoriser ton enfant. Oui. Il y a pas de gens qui ont l'autisme, mais par contre, ils paient bien, ils paient ça, mais ils surtout malade. Moi, je suis là, tant que je suis bomba, je suis là, je suis ça la nette. Tant que je suis maman, au bâti moi là. C'est vrai, tant que dans la spiritualité, que les qui ne tant que tu dans la wala, tant que dans la moi là yo. Mais ça pour en tant que maman, tu as le devoir de passer le lingo. Dans mon lingo, les gens les kakina nene que yo ko yo ka mo ano sonite. Mutu déjà oyo ka déjà mo ano soni, pona nga nazo comprendre, oyo ka mo ano soni tene. Moi na yo, o ba to pamba ye pona neti nene. O to bitela ko loko. O ba be pwani. Kwa oyo ka soni po ba tu ba finga bana. Ba to ba finga bana, ça te so yo bombi tene ba ti ko finga bana. O ba finga bana, o linga bana, o za mutema, mais so yo ba finga kaka. Mais yo ko koma niveau mo na bango ta. Nous avons la maturité. À quoi on a la tête pour la ligne, on finit la banane, on a personne à ça. Non. Nous avons la lola, oh, non, yo, quand on va aussi la banane. On a pris le comment, nous avons. Attends, donc. Zangi malo bandoi. On va finir la banane.
oyoko mandenge mona bango siko bato baofingela mwana na yo bato baza na uta ofingela mwana na yo déjà ça veut c'est quelqu'un qui ne t'aime pas uta linga kote so tona mutu ba mutu afina ni kwa ko matina ni ofinga mwana aza ndokiti mwana muki yo ofinga neti na nini sina ba tumo déjà aona soka linga kote susi na yenda like awana ko yonela siko bato ndenge wana po yo na ko pese kanda do ifo za bele ko za la ka kestenga zo ko kwa pression note Olobi mwaba. Ndoyo bandi susu. Il faut pas on a ça va mener dans opposition. Voyez ma position noté. Voyez ma tête et ma station va mettre est-ce que c'est de suite. Et sur la route on mettant la pluie ma va compétir. Ah c'est cas avec les chinois. Ah on est là. Et ça bon. Mutu mo akana pe ka bota mo mo ça la bien que toi ça va beauté non. C'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Alors lui dans la terre Orlando va tout va finga wana. Ndio na ngale ba non lilo. Mami il faut yeba. On a le c'est la fondation. Yo peut-être on a normal mais na mona ténèbre on béni ça qui m'a camélé. Parce que nini mission dans la pesa qui on lui on pesa ba maman moko esengo. Bana moko ba yeba ki ba ngoto ngo pesa ngo esengo. Et ça dit tout parce que autisme déjà dans le monde spirituel et ça de l'homme dans le monde spirituel là. Donc yo peut-être mami on met dans fondation na le bende. Si comme même on a ndenge ya kosambela. Yo même qui on a le spirituel to bonga que non je fais une fondation. Fondation ya bato ba bela ka et ça mingi na monde spirituel ba bana mo bakanga ba na monde spirituel. Yo si on a mission libo so pesa mo le defa, on pesa mo falaire. Yo kasi diable a se pela na yo. Diable a se pela note. Si ko on luka si na kota, a kote yo sko na barando. Azio na barando, azio na bakoswana, ameni la distraction. Distraction memi on est sur la tente ya osala makambo on enseigne ki ya molambo pour la bana babika. O comme la distraction. Distraction na memi nini? Ato ngokuta na partenaire a bien, ba yi asute eh. Mutaswana aswana na wasinga finale ona malureza ezakula. Ba pema ko bongo, on me mama kibongo. Elonga na osego siko mama. Le tambe. Amen. Ni zongi ta parce que oza na ngambo ya munene. Tu vas otala yo. Na biso ay mo to so mami bisi biso na tellement mo so za taliboma. Mami o taliboma te. Mutakoko juger yo te po yebi passe no yo na. To ko na makamo baba na boye ko sa bo. Très nerveuse Na ko ni tu nzambe. Merci. Ono na ko tenga yo mama. Ko nga pe ko pe so pe office so pe passe ni na so ni to no ko ni ngo ko na to. Mima. Makambo lo bana privé yana opesu kaka. Yama ndio no ganga kapenze. Bato omo no zo ganga na pe abo. C'est la fleur que na linga ko. Na na so. Pona na no vérité. Pona na no vérité pona linga kayo. O nge la. C'est pas responsable na o. Alors, mais si Christ soit maman bi lo ke la la pongi. Tu peux so mami o to yeba. Nana no sa de mito lelo. Na hivi na lelo na so linga biso. Na so linga fondation na yo. Oye ni service de no mami o moni pele ambalo na tiki. Ndoi ba utako putulanga nayo awo mona ina na yaki ndoi pado panyo osanga bungaza na rando sus nazara na rando tendoi nazara suna rando tendoi je wana yo pe mami ozana kati po yo manke pe opanzi ango alors lokola yo lelo je catholique na miso pe bato bazolanda yo po ba msupe ba lando mami ba na peso su confiance mane ka lelo lelo azaye no bisusu ayo akoshaje biso afasa mami nzamba pe tala bana wana lelo obasasima na yo ozana besoin otonga ozana besoin makambo na nini tso neza besoin na peso eloko ndako ko bato ba lando ba tuta no bisale na yo bisale na yele na makambo na yo bato na yo wana tani ngate na peso ka responsabilité pona na peso ka faute eza yo et qui n'est plus comme partenaire et qui ici m'a camélé yo so comprenez que toujours na neza ba ba na yo ne pas toi ba parler ba na besoin de ba tout le loko yo sa
ezalaki ya nayebi belle. mama nayebi Gloire à Dieu le koyo comprendre. Mami pardon. Nga na sendi yo. Zonga na vision na yo. Tango yo bi koza mama ya bana. Il faut que tu mona ke exemple. Tani nga zalaka. Mais to mona yo lelo bien, lobi suma ya tini ya diki mutawa kumisa ta sebe. Na zenda mali na ko taloka bo yaya. Pardon. So ka na mi pa ko kate senga nzamba peso makasi wana. Ape ko makasi wana. Na mona komo longola bakana alongo bakana pe na yisa to mukolo wana. Nzambe atia yo pembeni ya batu oba kozana avancement oba omemo likolo. Diable atindeli yo batu nyonso tuli wakito na siège kwa comprendre nango. Maintenant mutu nyonso oya pembeni na yo mami kotala kitoko ne te o camarade po le bagale te. Fana ta na mu nyonso oya pembeni nanga opesa ngani. Nabi ba camarade to sala mami foto bele o to fuaka. Yo na ba relation o sa siko. Nega ma fondation nega ma fondation te fo yeba mutu ango oya pembeni na o abadelo ni mani. Soki moto ngo batselo o tema ni wana tina sa relation ki camarade. La fondation ezoluka ba brique. Alors non, luka relation ba twana. Omona mi da tena omona mariage nete. Ente ya obi wa motiki to. Alors on a relation ba twana niveau te ozuni. Et comment peut ça y rendre mami o seli rendre na banque après la peso $100. Yo c'est la banque na ba banque on a zéro. Eh boy. Ça y est qui mami ni na osiko yo. Muzoma pena tika ya ngotika. Omona rando wana ba yo rando wana pa be fasa. So on va lo mama nazara nango te mwa bana nazara nango te bato baza nango te de ba o ba chaka ba yiba ba video ya ba ninga ba chaka na ba YouTube mutu mami so ka le obe tu chignon la grande dame presque za grande dame grande dame ba yeba ona ilobete grande ba yeba na mizaleli na yo mami mizongi sa kostenga na opeso ya wana so ko mizongi si biso no se pesa biso makasi o mo te tu ko ba esima te so mizongi si o ko fa pe moi fait tu mo ko boye pour la libre tu vas pesa ba no pour la bana mais on t'a fait que on a mis to amina oya mutu ma moi mo so ayo balikilanga alors ekate li ema na yo ko mali na moi na ngati ke ba ko ba sa tu na meme yo ko za tu na meme ko mema ki na lolingo Mabi, tu es une grande dame, zonga qui grande dame na yo. Maintenant, zonga na mobela te, okola bien. Zonga na ki te mami. Nous avons une relation au bâtiment implique. Relation au bâtiment oblique. Relation au monde que non, si nous avons un motion, si nous avons mami à zonga ça rend la nzela. Autant que relation au yo mona motion si nous connaissons ensemble la tête. Avec parents mami, zonga kota la prière. Relation au monde mami faut ça na we. La relation la yo ke ba petit na ona tu ba fille kuna atine le week la ona ikuna ba fille singo yo ba ningeni ozongisi na mimi ko yeke ozama ninge ekuka o beti bakao ani na compte na 0 ya mima na solo mo na tso so wana yeso na ba vérité mani ba tso so na ba wona sa ba sila ko be ba solo te ba no wona ku ba na so dia ba ta dia mama ba yela kilo ba baby so ba na so nyoso parce que yo ko ba fautif ndoi so ni jo ko soutenir yo be faut soutenir so za na biso za bobo zonga ke grande dame c'est capable de rejoindre qui grande oza na nyoso bani oza kitoko oza mayele oza charisme oza ngilota parce que quand so ko téléphone est déchargé. Natiki Bino, pardon, bonne soirée, hein, Nalimbi. Je vous aime.